Bisongano existe comme suste. Na soka ilo mo bwekaga cheke so zingaluke nde mo ilo mo ya obeta matanga. Bazemona matanga la forêt mutabeta ngowe ranson na 7 jours de la semaine. Na iba ite les affaires. Ngane baga na kanduka so muto akufi matanga baimba banzembo ngo na iba ite les films tabeta ngo so na salima be balim sangai ngana ibika ke sanzembo betanga na matanga so muto adaye Ngindo Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambo. C'est Raf Ngindu. La PC Mbotebele. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raf Ngindu. Congo Promo. Wata plus, wata na bi boss. Très heureuse, chers fans, de vous présenter cette émission. Vous êtes déjà bel et bien dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée, News de Kin, avec moi, Betty Massengou. Salutations déjà, Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Merci beaucoup, merci d'être là, merci pour les images. Et je pense aussi à notre cordon Timothée Piana Serge, Babi Mbinga Yamouindu Yamael et Aboga, notre DT Christian Mbouimbouiwet. Et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis. Salutations à tout le monde, chers fans. Et ben, comme vous me voyez là, je suis déjà ici. Donc, Bissika Autoso tournée émission Nabino préférée News de Kin avec moi, Betty Massengou. Comme vous le savez, que dans cette émission, nous faisons la promotion de la culture congolaise. Et ben, aujourd'hui, je reçois pour la première fois dans cette émission une grande animatrice au sein du groupe Jet Set, de celui qu'on appelle Ferrego, la Jésus des Nuances. Donc, elle fait bien son travail. Je suis fière d'elle. Et ben, elle s'appelle déjà Ruth Nzele. Voilà, nous allons parler surtout de leur album Qu'est-ce que j'avais dit, et en plus de cela de notre musique en général. Et voilà, Ruth Nzele. Bonjour. Yeah, bonjour na batutu bolanda biso. Bonjour na président Nanga le padre, papa social, le tout puissant, plus haut, Jésus est plus haut. Na batutu na Paris, na Londres, Belgique, Suisse, donc États-Unis, Canada, donc Congo, Kinshasa, Moscou, Brazzaville, Tanzanie, Togo, partout dans le monde. Bonjour Nabango. Voilà, bonjour Nabango. Cédric Bakamana, le but toujours et encore et toujours. Voilà, je pense à toi et à mon confrère Joe Matop, et bisous à vous tous. Je vous aime énormément. Voilà, nous sommes déjà avec Ruth Nzele. Combien d'années déjà na Jet Set et pas Jésus des Nuances? 4 ans. Voilà. 4 ans, non, ça 4 ans qu'à la minute na août, mois d'août ça. Ça déjà 4 ans dans mouvement. 4 ans déjà, ce n'est pas une mince affaire, hein, ils ont déjà ébélé, mais avant tout côté maçon na biso na olinga ba fan bazola na biso zongisa biso susu na intervention na yo au sala na kati ya groupe Jet Set. Ouais, ils ont na ndenge ya boîte noire, hein. Yaya nanga na koma kudila yo agogo kitoko na yo bazako salela mwana popi inge a Jésus na komi ko banga loketo na yo yaya kitoko na yo eza ko salanga ba chuki loketo a shetanye kese eko binela mama biloko a sheta eko sala ba chuki alebuka loketo binisa loketo ya katobeta fitiringe aya c'est super c'est joli na boloke bango oniat. Voilà, en tout cas, Kitoro Makasi, je pense bien. Extrêmement là. Donc, on a live, un morceau, on a au rythme de la salle, on a boîte noire et c'est Pélicibino. Et c'est PC, ma mère Miline Zembanaka à London. On a champion KMB, na Kenya, Merlin Monsi Kitoro na Kenya, on a Igwe Blaise Kava, leader. Voilà, donc champion KMB, Moninga à Barcelone, Mandoule. Je pense bien, c'est Péli, voilà. Mais rythme de les news et tambola moi trop, babi, tant ou fait rigoler la pesa qui a confiance, na boîte noire au bois, comme tant ou Blaise créateur aya, c'est comme si ayako tsandi bakal pemena rythme nzele. Ezaki ga ngana ndaki na suspension, ba boka 4 minutes, ngana voyager sans que na sa mouvement. Donc ba lookinga ba moninga te, ba zaida na studio air na ye ba suspendre nga.
mwana malamu so bapimele bilo na ndaku avant d'arriver libosa porte ndaku azela kati papa na mama bayoka mawa baopesa ye mais so moi derrière mwana malamu bapinio na ndaku balali so nzalogeli pa ba voisin za derrière mwana mabe oza mwana mabe ritinzele tango balobagela patience paix na ndimela bakolo mutasala mwana aumela so pa kufa amona nzambe soki pas kufa amona nzambe donc la patience paye nazalaka mwana ya kozela motema toujours ya bomama na vandi na ozela babeti pe lisusu o dans sa boss na vandi ga na ozela na vandi ga lelo qu'est-ce que j'avais dit et comme peut tout mais malgré ça qui nango ba suspension malgré ça qui nango ba moi ba nini mais voyage tout nazalaka tu voyage aka o mona ge ba pini yo na likamoko boye mais o mona papa saka na posa na yo papa zaka na posa na donc ngapena nazala nga mutema duku satana te na bena mwana ya ndaku ya kozela pona yaki awo na ndenge mo na yaka mouvement nazo banga nanu nazo lenga na yebata ne basara diote na yebata ndenge ba mo bosimi mikobo obima organe mais Jesus zong sanga pena na tout droit mokili bene comprendre na pesa pe fier ya ba mama na valoriser pe œuvre oyo art oyo ke lem susu za lelo na to tongaka mapapa koyoka ngo so nte po rit nzela a s'imposer na kati ya bana mibali abwaka donc na pesa pe goût donc Jésus a oumela surtout abana ndaku. Voilà. En tout cas, lui, Joe Matope, confrère Nangamoko, voilà. Mais au Kandenge, au lobby tout à l'heure là que au pesa goût, au s'imposant na katabana mibali, oui, on a dit qu'on vient pas donc mon kin momeyebi tonzima. Mais bamsou balbi que loko amutata ko bakala za soute yo sepeli. Yango fait rigoler so aller rythme nzele. Zora qu'est-ce que j'avais dit na maboko. Marambo no lo ba Joe Matope moi na salon wakola bien azayebi marambo déjà. Ayebi marambo yo. Ngana munata muntu bakalite po biso to sala mutema mabete soki mutema mabe ndenge to sala ki ba boîte noire to sala ki na ba massa mususu ndeko na ngai oyo frère na nga kenda et pas hérité Watanabe Kunzardo to sala na bango to sala ki to sa musala Kunzardo akinga na zala wana bakomelo baye pe a son en place ali malgré tika biso bakomelo baye batikinga ka wana bakiriku baye batikinga wana siko na oza mutema mabe na mutu na neni ngana sina bimesaka mo kala tongo garder bande na yo talaka rétroviseur ngana na betaka déjà pas Jésus wana na muna na ngate na muna ka to ensemble mais ngana otande les padres po ngana luka vina ngana otala yo te yo luka nenga na luka na keno wapi yo sala musala na nga pena sala musala na mutema mabe bato nde bablakisaka mutema mabe azolia na yo azofula yo baolia baofula azolia na yo aosala likamobo ya mabe azobata masima bo loba vina biso waze kwa azobata masima ya Bible oki bato wana nde no monaka ke après le temps bayaka kobima babimi pena ya reverser ke motema mabe ndoki ye. Mais pourquoi? Pour Ritnzel, yo fidélité toujours permet dans les padres Jésus des nuances. Mais bah départ et ça les matro, Blaise créateur azali sousouté, Jenny bazate, De Gaulle bazali sousouté, Rizé à Gaulle, bazali sousouté que sous départ ya Chiquito. Mais eza nini na quatre orchestre? Ezali kozanga koyeba. Omone to beta la musique boy. Ne to beta la musique. To beta la musique te to yo sala ba 27 et alukande to le gana TV OK lo ba salité moko boy tage ba parents ba responsable ba otala OK tango so beta musique il faut ye ba na yo ko sala nini to yaka ko bimisa ba leader mabe take Rodrigue Mokila tindelenga mo 400 Alain Kembela tindelenga mo 1000 hein vena ngai Achille de Lion moté ma mère jolie boleche atindelenga mo 500 hein Berado le prince des Amunda, papa Vexas, papa Fautif, atindelenga moi 500. Allez, nga wana na ke boom na boom. Boom na boom, boom na boom, boom na boom, boom na boom. Bon esi la raté esili. Mukolo zwili kambu. Par exemple, presa zata dans la poto. Okomi kotala bat na maboko. Ponde to betaka na orchestre boye, ezana batebele bataille la rabiso na ba famille. Batu bayebiga geta mwana betaka déjà na mouvement moko boye ya faire ego la bayebiga gozara na la. Ozara nango te bayebiga ke ozara na mbongo. Mais batu o bayebi secret ya makama musique nde bayebiga ya mo pe musicien akelelaka. Siko tango zata na 100 fois te zata na 10 fois te mso bayebiga ba brisker bino. Ritinzele lobi lem so vendre place mo babi lobi repeta 7h.
ozata na monga tarsité oke tonga leader leader wana asolaka bien te est-ce que leader akolonga na ndako na ye akosalisaka yo apesi yo déjà pa akabeli yo bamasa na ye baprêtre apesi yo relation soigner ntango bapesi yo mwa $1000 mwa $500 mwa 400 lia 200 zwa 200 na compte po ntango likambo omona binake yo moko sikoyo ose sauvé babiso touti omona ngo kala mingi te moni benaki orchestre voyager mais presa tali ritinzela ete ritinzela kende place boye zwa passeport yaka boye bu na ya pena boye na komi boye presa ndenge selon ndenge ayebisa ngai billet za prix boye mais nga na ye wana nakuti billet komi $1800 siko soki na yaki na mwa mike kobomba te au moins teke na nga na lala yango siko elakisaka force ya musicien eza teke oyo bimisa leader mabe yo moko biso bamongo tolobaka laka kelo sanga ke ba omoma laka kelo sanga ke ba ondoka Yvette Lisiki président maman président Yvette Lisiki moi sa mongo laka donc tango zo sala mabe na mokili soki lobi ekomeli oboye koloba teke onga famille baloki ngai nga babomi ngai nde mona muziki tango zo zwa different yebaka ndenge ni ya kobomba yebaka ndenge nini ya kobomba po lobi obimisa leader mabete tout ça po toyo kango mwa trop ba mise balongwe na jet set je dis ni sa kalela rabiso boy na boy donc to comprendre vraiment ezali vérité ya solo et pas ya Ruth Nzele mais na ba disque bi mikolo o juge ndeni to longola qu'est-ce que j'avais dit eza mikolo yo musique eza passé ngata etant que première dame de l'animation envoyé spécial ya maman Maria mutatia pe na makambo animation qui est politesse si là pour mona que maman kota na makambo ngo batutu babeti kitoko bazui batan bafuti ba studio na bango babeti babilo na ba inspiration na bango donc eloko na babilo na bango eleki bien pour nga eleki bien. Voilà, mais on dit animateur ni. Pour côté animation, c'est comme si moi ça Zalara Ruth Nzele, animatrice Karayon Obi, première dame de l'animation congolaise Ruth Nzele. Mais côté animateur, nani openzo santara ki aboira c'est bon. Bon côté animateur pour le moment, animateur nyonso o bazo boira babima na opena babimité baboira bien. La génération na yo Ruth Nzele. Na génération na ngai. Bon na génération na ngai neti garçon mo babo pas Fabre Gaz nani kombo na Archiniance na sepela na voix na aboira bien nenga kendela ngo aboira bien ota senti bina na lourdeur moko boye na maloba loba okana na sepela na aboira bien na sepela na do bata peka ebele baza ebele. Maintenant après ça au goût ya osala musala oyo. Po na mona rosa sans complexe. Donc osara no complexité. Même mami bali baza na Ruth Nzele o yarara na animation. Na après ça au goût. Na Jésus. Na elle ko ba porte ya Jésus. Biso to ba porte na ye. Nga ga na Jésus na da complexe ne lo nini. Na lemba avion koma wewa. Nga tiraka na mona Nzambe. Po na ga na Jésus. Tiraka na mona Nzambe. Mutapesanga gwa animation ya kérosène basei wana na otanga twana mo bana mikeme omoni ke lo mo ba sala e komo kotela ngai komo kotsanga lo mo boye na l'air pe tant no bina na balé ya mère na biso grand frère na mo boye bando sala animation na groupe a mère akufaka tanga kufi to komiso to ke bina to yembi komi na air animation to bandi kolela to raisonner mba moko c'est comme na air animation to bandi kolela. Si te mona banda uza na esprit moko boye kérosène na boka krina moko boye abiata tinza badike bakana mbongo luvwandila kuna punde kota abiata tinza badike bakana mbongo luvwandila kuna punde kota abiata tinza ima siko ndena banda kota voana na esko pa clavier c'est na ngabi nako banomeka pe ko bakabi ndenge de kota wana de robwaka na esiko na bandi omeka na boka ba orgam habité esprit obwaka na bandi tombola wana bakre ba folklore mbonda maboko likolo tombola wa pe kuna mtu sawa zungsenegara tombola yango maboko likolo ale kende nayo nakobanga nini mama Eva lazali mama nanga komone mama Eva la na gupa bale to kumisa bikande bakumisa leader ale kende nayo nakobanga nini Rodrigue mokili azali
ngana kobanga nini tintiti alekende na yo na kobanga nini alekembela zali ngana kobanga nini alekende na yo na kobanga nini makolo ngomo azali ngana kobanga nini asinga bi obwaka tokenda na ora bongo malembe ikompe boke miziki bato fie mona mosa obwaka boyo mona mosa obwaka kimo boyo ka seri mo boy pataka ba ibanga ngona Brazzaville tokena propaganda Sassou tokena propaganda présence Sassou na Brazzaville ba leader na bisoka ya mboka o ba ye akomi boye aoki kri abeli mutu atelemi singai na sali mange bazui kri wana baye nango maloba mususu nde bakangaka te pona komaya koboya mama sabi nanga kotanya sute na noboka soko tina wena mukelenge ba petita vimbova tailore vandame mapasula evala mama simekoli mama simekoli baye nango awa ale mwana na tikaka moke simekoli bazwa na braza batsanga ya ba filmer kri na yo ba boaka na maison mère wana filmer ngai na mwana mukie ba filmer ngai na Brazzaville asepeli abi boke loko petso boaka ebinisa bato bina ngabwe simekoli batsenga ba filmer nga ba ozonga image ngana bon soko tina wena mukelenge ba petita vimbova mapasula evala mama simekoli mama simekoli voilà bazu yango baye nango na kin ekomi mwana na tikaka moke simekoli voilà ekomi bongo tolandela pete wana tobeta na biso ba folklore na bandenge moko boye totika na biso yango pe ti ekoma na moment moko boye pe na moni le pas droit beta na foi na mata ndo moni lelo ritinzele. Voilà, en tout cas, boyoki déjà histoire à Ritinzele. Voilà, donc Kriwana mutabora rango ezaka Sarabati brigade, brigade Sarabati na maison mère. Ritinzele a beza krina voilà, eza vérité, voilà to quoi en vouloir y était. Mais lelo qu'est-ce que j'avais dit na terrain? Ritinzele. Ba fan bazolanda biso. Oui bisi bongoni. Ouais, qu'est-ce que j'avais dit kafu. Boluga boyemba. Boluga ba générique, boluga ba seben, mais kalaming peut-être au salabor na biso msu ya sponsor pour bralima comprendre que batebele bazo mbongo ya pamba ya mufantina à comprendre les padres champions d'Afrique yene mutu vraiment au sala musala zo voyager trop c'est gaza aza félicité partout en Afrique na partout aza félicité donc yene fatiga la yo migo na eli bango papa na bango ba bengani cho ozuite 0 bude bango yago la bude bango papa Mathias c'est boaka bango mais la première c'est bude bango donc to bude bango bazuite wala banani bazuite bango mondum doye bazuite ba bengani bango na bralima bazuite examen ri makasite batali boye Jésus papa na bango ba bengani bango yo ozuite 0 bude bango yago la boaka bango papa Mathias c'est bude bango yago la boaka bango bazane le côté tindiga bango baza vraiment ba rien boaka bango bazane le côté bana voité voisate yaliga ma voya voite lobi nango leader praise aipsa ba mise so bae pembe na boité okangi be suki na boité basket na boité slim na boité mais awa yaliga mo awa boaka bango bazane le côté tindika bo eloko danso na salongo pe pona bandeko na biso ba japonais ba vient na biso ba Martes Masinda Elaman Elamba ba Berado le prince des Amunda papa Vexas ba vient na biso ba Soin Taibo ba Blaise Fashion ba vient na biso ba Alain Kembela garçon propre ba vient na biso ba Chid de Lion monter ma mère jolie boleche ba Bernard Cavalli monter ma mère Nadine Mwanga ba Mede Mackenzie yango na danse na bango to la musi papa na ndenga boaka bango bazane le côté tindika bango baza vraiment na rien bude bango sia yago la boaka bango to budeka na ndenga danse mais na ndenga prémisse. Voilà, en tout cas merci beaucoup Ruth Nzele, mais pour na ba fan no balandi biso ba koko retenir na passage no émission à lelo ya pour na ba fan balandi ngai balandi biso balandi émission oyo bo savourer qu'est-ce que j'avais dit disque le plus attendu disque oyo ezelama pendant 4 ans lelo yo bachan lokwa ba mia culpa bachan lokwa ba kishasa makambo
bachalo rola tra chant qui chassa makambo inspiré nga cri de presa yo lo bagalo bike mobali ya bato yo excuse oye baika za mobala bato kende ko bota na epona nini oye baika za mobala bato la ndage epona ni tale lo sundolo na mwana inspiré nga mbala moko hein odendela kayo yebite siya bala osodendela kayo yebite siya bota tala ye na loboko okomona ye na alliance kende tina ndako okomona ye na bana osodendela mutangani aza déjà marié lobi soke komi oboye asundoli nga na mwana bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya mibali to ba rapege o aza marié o nanu pe ya balite to tsika ko traumatisera ba famille ya bat na tepe no nga moko ritenzelo so dendela gayo yebite si ya bala o so benga yo yebite si ya bota kende tina ndako okomona ye na bana tala ye na loboko okomona ye na alliance donc na mitsepe na nga moko to tika makambo wana donc to sa ko évoluer to so kola makambo pezo kola to tika kola na mibala batu nzembo je sa emi wana ki chassa makambo inspiré nga makambo ebele ke baboti yo komola na mbala bataza déjà marié obebi sivi ya mwana ote mwana wapi. Voilà, en tout cas, coup de chapeau pour la moni Ritnzel a pesi conseil na cri na yoana pour mingi ba animateur ba romara bêtise trop. Ça la boy, zongi za boy. Voilà, mais quelques salutations et puis numéro à contact pour na ba fan tout balingara yo. Ya numéro na contact kande na loba toujours. Ya Uli Musheni banda ngindanga na mwana muketi lelo arana la. C'est kata patron tout sika ba venti ya Uli Musheni 89 76 86 984 ya Uli Musheni liboso 89 76 donc pour y avoir meilleur code ya Uli Musheni teka liboso 89 76 86 984 na profiter na pesa moto na vie na ngato utozani na kina zongi le vieux Macron matu idole patron na mona bato mbongo bana poto bakabela bato mbongo viona aza patron tanga na lelinu Viona aza patron, le vieux Matou idole, le vieux Macron, monté ma mère de Bobo Fando, papa na junior. Na peso bambote na Suède place Oali, vient qui j'ai la capitale na Suède, na peso bambote chouchou na Tatila na Paris, na peso bambote de Kishalouvoum na Rotterdam, mobala Pembe soin Taibo. De Kishalouvoum na Rotterdam, na pesi sumbote na vena ngai Marco longo mona nyonso zo sala pona famille na ngai na bandeko na ngai nazalaki éprouver na uta kufela serre na ngai babomaki na ville o bokaki babomaki mutu na ville ezaki serre na ngai donc na kanda likambo wana na ndenga ba jeter so na saki ndule teme na komi soda pour dans ngai na venger mais loko eza nzamba tinda biso na mwa musique nde to otayela bango mais o asala likambo wana akosamba na nzambe. La pesimbote na bat basutena ngai ve na ngashi de Lyon motema mère Jolie Boleche na pesimbote na Blaise Fashion Crédit Lyonnais Eddie Makitonge Cédric Lutumba Nio Bernard Cavalli Fiston Masila na pesimbote na Yadada Ngwabana na pesimbote na Alain Kembela papa na Ninel ve na nga sutena nga nyonso Pegingira na peso pe bambote bo promise kala mingi te na ebige jeza na ngo bien batutu oyo bazali na mo ba imaki na ebige na osila na bino kala mingi te awa ve na ngai sans oublier ve na nga na boka ekala ve na ngai ve na nga na boka ekala komba ngo yaki mekimi na ebige tango kaka ndato zawa na réseau nango Nadine Mwanga motema ya Bernard Cavalli Nadine Mwanga motema ya Bernard Cavalli Fanta Fofana balobi tous les Kardashians de Paris na sema Fanta Fofana la diva de Paris ya bino ngwana quoi. Merci beaucoup, c'était la Ritnzel voilà ya dada Ngwabana na Mikilikuna merci pour l'andra Betima c'est trop merci beaucoup voilà ngala otika yo osala mwele omo pona ba fan ouais na ndenga bien babi migolo yo mutaza teti koleka ba fitu na Paris wana taka nde poza tiki ndengo zo sala ngai Chantal Bola zo sepelate Chantal Bola babi yonde qui t'était là la rapane à Chantal Bola sœur nanga Yvette Lissiki ya yo ngwana ayaye lile nzamba sila kanda ayaye lile nzamba sila kanda ozo kosa yozo katano penzalai
soki ezalaki na tanga Moïse kingwe keio ya sheta mwana Mari Makese enzawize alekatala isoko benga sheta prezite na isi miolo enzawize biloko bosala batu bokosa poso ya kitanga Moïse me bakingo ekei bino Junior Paka Diamant Blanc. Voilà, je suis avec Ilunga. Ilunga, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Santé kitoko. Kitoko na magas. Voilà, ba fan ba Hollande oui si bongoni na Congo Promo Télévision na émission na News de Kino avec moi Betty Masengu. Bon, la personne ba mbote ba fantik na ngambote ba fantika mouvement ya faire rigola le padre. Personne ba mbote bisika tu bazali. Na personne bino pe mbote ndebo se déplacer. Boyo tala biso na rep donc ba tout ba personne ba mbote ndezala. Ba zo kata disque ngo qu'est-ce que j'avais dit otolobaki. Va découvrir makambo na kati wana ebele makambo ebele va découvrir ba nuance va découvrir makambo. Voilà. Combien d'années déjà permet na Jésus des nuances les padres Ferregola? Nazana na ogende nga ba 8 ans donc na ogende nga ba 8 ans mouvement ba 8 ans mouvement na ke ba 8 ans. Voilà, ba 8 ans mais ba départ yo ça le moment trop ba Chikito bazali soutien na mouvement ba Jenny ba De Gaulle ba Rizé mais il a toujours fidélité ezaninka. On peut se comporter bien, témoin de ça, tambola. Pour orchestre, 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 na kolo nango. Kolo orchestre, ça fait rigola. Donc, si azo moka na robenga na batu, azo msusu bazo kende, c'est que va se comporter comme mabe. Ndeto auto répéter ka boye, msusu ba ya ka répéter, msusu ba ya ka ba rep ba nini, msusu ba bunga ka, msusu donc, et l'entreprise faut somme to a bungi. Azo mba na sa muni mba na yo ke a koki yangote. Nde bakenda ka bongoti susu bakenda ka pona lokoso muni ngana akotsika akatokeli patron basombele pekar susu bakenda ka bango bongo ouais mais biso tellement ngana bien éduqué na ko réagir bongo te donc yango ngana sala na ngati lelo muni nzembo bando bina chilelo bomoni nzembo bimba nzembo ngo pe kanga wala gindo kizembo beti ebete souffort. Ça biso na bilenge wana po Ilunga penza babi obini sa biso na mutuashi ba mikolo on a bi basa te ba lubeza ngatu na ngo mikolo ale wakafuka dinanga wewe ya sheta wolo binini dinanga dikadidi kengesha gloire sai izi setola odete yo chibambe yo donc mbo nzembo ngona o ekangi ya minute na biso batutu baolela na pesi pe vient ngai papa chéri o ya penze mbongo parmi bangambo na sala do sepela pe na nzembo donc merci na vient ngai place to zali bon mbota petit no Ilunga yango na musika bani. Voilà, en tout cas papa chéri Jibem Piana à Santa qui penza Ilunga ça va voilà donc et ça le bien hein? Faut ça la bien et tala ga ça la passe ndeni ko yembala ngali boso boye les padres pesinga boye ça la mabe monte que faut ça la bien na bien maintenant contrôler pour cause la bien au sambrier mais na bien na contrôler gende kindel bangi sakiote pour so beta qui faut oui que bouton engeza lambala moko Ilunga et bangi sakiote fait rigola à pese loko wana mais au beta ngopé au beta qui avec beaucoup de colère pour simba te muni foka ebima bien bongo po nga navanda pembe na faux chanteur te we faux leader te na navanda pembe na été navanda pembe mutu mo ebiko yemba danger achoko zola biso trophée ya tous les missions africains yem tozu yango le padre boyebi mettre mboko li shosho ibi makambo na oloba donc makambo na ibsio biso tuna totoza pembe ya le padre okoyemba jamais mabe ou bien so outaki orchestre ozalaki wakina mo ba cacher moko boy mais soko mi pas les padres ba ko droiter yo sentir na ke oyemba bien bon nga sirke ndi na yemba po de na yemba suna este bena mutumbo etwa lekela yi RDC na gajaga bazuchi mushidi jeje jaga bazuchi mukwata weyo nyoso bo jama de kanga déjà vocal oyo kanga déjà le temps nesko na Jesus na sa medina gatekelezia sangwa batamia bomi mwinda ayebisi ba masera bozo salamo salate bomuni te bayibi go minyo mobimba poza bisinga Ilunga toke ngasko naye bana betu wayai mukaji mufuma nenda gombu jimai tufika mu Jesus mukaji kudono na meso tadu tane na genda na pumbwa ila semna ke bana sheta
on a capacité à timbula peine ko pumbwa donc c'est toi partout voilà comme idole ya Ilunga ezana na musique idole nga sa idole te nga sanga moko na bido na mikreya nga moko po sobe sotali Ilunga msusu yemba te apaganga Ilunga abina longola wa bilamba merke balanda landa na bina longola bilamba apeti msusu Ilunga photocopie Ilunga balanda na ba leader na bango balanda idéologie on a cheta ce que j'étais atali bango balanda Ilunga boys le ce qu'on a la bango ce face be Ilunga yawa munina yembi bayemba pela ngo ba photocopie Ilunga na bayemba susto tala bango bayemba nzembo ekanga donc nga za idole te ngande no sala ba idole nde nga funde funa sala batu menga ibnana boye idole nga za nga moko na sekria na ndenge na ngai ba nini nga landa muntu tene so yo selo yo nga landa na nga mtu na holanda te mais on dit maintenant on a une génération na yo génération ngani tiba ba masa na ngato banini ba masa na o bozana ba même génération o penza yemba rapé ça va po yo epe na embeli na yo na idéologie na yo oui to betelo maboko ça va o s'imposer nango mais nani suso mona ça va à côté yemba orchestre na biso orchestre na génération na yo eza l'orchestre nous eza na orchestre mususu maison Mereza BCBG zali quartier latin zali pas fali pour papé on dit maintenant te ngandi ma ngayebika ke ba chanteur chez biso nde ba chanteur ba bon chanteur bazande chez biso ba orchestre so tangi wana na mona chanteur te o ya go bangisa ngai ou bien akolega boye batu batonda na mona te bakenda bazalaka na bango ba série ba wata ba série wana mais minito ni na maison mère na mona mise o ya go bangisa ngai te orchestre tangi wana na mona mise mo o ya go bangisa ngai te o mnaki ya koemba boye ngana bangi na mona ete bazape tete ba chanteur ba longo na bango déjà mais na ba disque bimi kolo disque bimi kolo biso yebikaka qu'est-ce que j'avais dit mais à part qu'est-ce que j'avais dit ba disque monsieur ça c'est toujours de la semaine dans la terrain ba feu de Vora Didier Lacoste c'est dans la terrain ba ni attaquant c'est dans la terrain ngana soka ngote po mwina kisasa bako sawate kini ne disque bimi boye osoka yemo na zelati Ilunga yembi danger est-ce que ngamto na biso yembi danger ou bien ngana fantike bele ou bien Ilunga sal succès bino mo kande botambola bonde boyeba disque sozo beta disque sozo beta na minute na kisasa eza disque les padres qu'est-ce que j'avais dit d'intervenir ba to intervenir ba to bele ba guide digital ba échapper à part disque na biso ngana disque comme suste na soka elo mo bogaga cheke so zengaluke nde mo elo mo ya o beta matanga bazemona matanga la forêt mutabeta ngo ransom na 7 jours de la semaine na ibakita les affaires noko ngane baga na kanduka so mutu akufi matanga bayembaka banzembo yango na ibete les films tabeta ngo so na salima be balimisa ngai ngana ibika ke nzembo betanga na matanga so mutu adaye na bulaki tv so ki fait betengo bika pa faire en tout cas merci beaucoup Ilunga mais Ilunga quand ndenge to kende déjà na suka ya émission na ebité qu'est-ce que j'avais dit dans le terrain na eloko wana obeti wana ndenge cartonné bongo bike bato abike osimbi kisimo makasi Ilunga to simba wa kisi na pharmacie so ndoto biente okasombi kisi est-ce que yoko za zobela obo mela kisi biso tona bakisi na biso tomelaka ngana kisi na ngai melaka so na fièvre so mutu pasi kisi na ngai na melaka nde yango wana voilà en tout cas merci beaucoup alors pour finir numéro à contact et puis quelques salutations na ba fan tout au balingara Ilunga ba monyo na émission na biso news de kin avec moi Betty Masengu na Congo Promo Télévision Betty Masengu ndeko na ngai na FCO na minute oyo na pesi mboteka na velanga Bessino Bilele équipe nationale na pesi ya Cherigola à Paris, na pesi CEO David Kabea, na pesi Didier Chombo Petit Jésus, na pesi fe nangai Revi Mambu Koka, na pesi mbote na de Kisha Luvumu na Rotterdam, numéro nanga na pesi isa plus 243 81 86 22 7 4 8 081 86 22 748 donc na pesi na bino mbote ndatela kande boye selinga bien ezala kande boye na pesi ba fantique bozonde ta yo mto yembi nzembo achiluba na disque na yo na album na yo eba ko za problème na Ilunga ponga na keda likolo nzembo nge beta 5 clip tant clip yo bima
o comprendre ba ko mesirenga na yo to comprendre que nana beti bien te yango wana kana avertir ka bato beti nzembwa chiluba boke bana biemba yemba. Voilà, merci beaucoup. Zong Sabango Nango, voilà, merci. Ale wakafugai yo mufugi wa byanzu wewe yasheta wolo binini dinangadi kadidi kengesha gloire nsai izi setola gardozo mwamba yo ngoyiga sanji yo odete chibambe yo amwamba yoyo amwamba wangen amwamba yoyo wangena yoyo amwamba yoyo. Et voilà, merci beaucoup à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin, chers fans. C'était là Ruth Nzele, donc voilà, animatrice, il a fait Régola Jésus de Nyons avec Ilunga Obabi a Yembi Danger Nanzemo Chiluba. Voilà, donc émission les lots aussi, ça on est à Babi Junior Wendo. Donc Dami Kilikuna, salutation de la part de Betty Masengou, malgré Kenya au Kenda quitté. Junior Wendo tozelo ya na kin poto sa l'émission ba musicien na yemoko Félix Wazegwa président ba salutation depuis Kenya baza kuna ba obeta ba concert mais Junior Wendo okete pona nini boye bango na émission prochaine l'air yemoko ya na kin mais vous voyez derrière moi je suis ici balobi Kermesse Novelas eza awana juste kana Willery on na commune ya Lingwala na terrain Pelzeto Kermesse eza wana Novelas anazana na stand numéro 9 balobi village God is good avec Junior Wendo et Jenny Afia donc faut betara tourner awana stand numéro 9 biska obilengeza et voilà nazana Glody bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Voilà, Tomonio Awa, Bafan Bazolanda Biso na Congo Promo Télévision, na émission na News de Kin avec moi Betty Masengou, monde entier Bazolanda, biso d'abord. Awa, ambiance zolé kandengeni. Ouais, Awa, Novelas, ambiance c'est bon, ambiance kitoko donc nous c'est bien vraiment, nous c'est bien. Car absence des grands frères des Ozanga, ouais, je n'ai pas osé ma casse donc nous se pépele donc nous se film c'est God is good, des bons donc chez Jenny Afia, Junior Wendo donc nous c'est bien vraiment, nous c'est bien donc tout ça arrivé à grand frère et ça c'est bien ma race, ouais, de la part de Glody Kini, ouais. Voilà, mais on a habité des colères bayaka awa fimbu toujours avec Junior Wendo pour moi so ya kalate obi so ngoni bobombela bango ni kolia komela tout ça. Bon awa normalement le samedi dimanche dans la barbecue gratuit kolia au fele au son consommation na yo lingi liboke lingi quoi makoso tige non nyonso olinga awa eza nango samedi dimanche barbecue gratuit consommation ka bien na yo nyonso eza nango à l'aise vraiment. Je suis à l'aise. Taka des bons, donc vraiment c'est ça. Voilà, merci beaucoup Glody. Quelques salutations. Ouais, on a fait salutation à la copine depuis France, Tatiana Mayala là où elle est. Trop de bisous donc je t'aime vraiment. On a fait famille, Kin Mobimba. On a fait Amina Ngai, on a fait Amina Ngai en Tarquin, on a fait Amina Ngai Galop, Patrick, Gilles donc Alingarabino Ming, Nabob Kolomo, je vous aime trop bye. Voilà, bonjour. Oui, bonjour. Et comment Nani? Yousra Moulanga. Donc Sarah Moulanga, Yousra Moulanga, voilà. Oza ami à Jenny. Voilà, tout le monde peut on a village Novelas, on a Kermesse Novelas, on a village God is good. On a habité ambiance zolé kandengeninya. Oui, ambiance zolé ka bien et les kanango bien bana poto, talaka grand frère Nabiso, Junior Wendo très fort. Jenny kitoko biso pe tole kana biso bien vacances les kitoko quoi ya na bien biso pe koto boîte noire et tout et ça bien quoi. Oui bisi bato nini ba balingaka ambiance ba ya wapi pesa bango adresse quand ndenge zalara bo promettre bango nini o ba ya penza po ba sepela. Makambo ça les ebele la musique ambiance bato aussi qui ça et bien quoi au monde bato bien ba tout quoi. Nous faisons bien, belle adresse on a venu Kigoma, na terrain PLC, soroye au tunika place Kermesse Novelas, c'est pour ebani Kishasa Mobimba. Oya okuta na commune Lingwala,
la commune à Lingwa, précisément Lingwa, Willery Mouchi, na terrain PLC, Batouaebi, Kermesse Novella, c'est pas Finawechi. So, côté na numéro 9, ah, God is good. So, qui a Batouaton, si vous avez la boîte noire, quand même, quoi. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, chers fans. Nous sommes déjà à la fin. Nani Sousa Loba. Mouta Lobaza. Voilà. Bonjour. En tout cas, vraiment, ambiance c'est les capenza to komakas na bengi bana poto ebele. Yo lo bakutu ezate dans. Yo mo monde eza. L'instant na biso eza numéro 10. Awa. En tout cas, na lo ba mingi kututé. Yo mo mo ka ba son. O mo ka ba effet. En tout cas, na sui kawana. Merci beaucoup en tout cas. Bana poto, bana kin, bana monde entier. Boya et belé. Awana. Kermesse Novelas. Précisément on a stand numéro 9. Balobi stand numéro 9 hein. Donc awande dans stand donc numéro 9. So boye kolia gogo komela gogo biloko malili et puis musique ça bon on a bino moko podium ba musicien ba betara ba grand musicien ba artiste mineno bolingaka bango nyonso wana ba Fabrigas ba Ferregola ba Weranson Jiben Piana Kofi Olomide hein. Donc ba Robinho Mundibu tout le monde ba musicien tout. Awa soroye oromona bango zoli ozomela oyoka musique, la bonne musique qui est la musique congolaise. Voilà. Merci déjà Papa Dave, nous sommes à la fin chers fans. Merci beaucoup, merci surtout à vous chers fans pour l'attention particulière à cette émission et merci à notre cordon Timothée Piana Serge Yambinga Yamwindu Yamael Yabogar et notre DT Christian Mbouyi wetu. Et salutations à maman Emilie Nzemba, maman Elike Mamunene Nakata, London wana babi, moi c'est à papa tous pepele ya mbetolo, Anita Kabomba Queen na London babi agence GPX avec le boss Gaston Chenda. Ote bilo on est comme Mbalamoro na kin. Et salutations champion Kayembe Noro Bana na Kenya wana. Et je pense aussi balobi Igwe Blaise Kava toujours depuis Kenya, Barcelone Mandoule, Moninga champion KMB, Merlin moi Sikitoro maman na Serline à Kenya. Merci beaucoup à vous maman Kati Bagisa ma maman chérie et salutations à toute ma famille, salutations à ma fille Joyce Davlin, papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin, merci beaucoup, merci pour les images et pour finir pour couronner les tout, je remercie infiniment, big merci à notre boss l'ingénieur Rafungin, notre papa depuis les États-Unis. Et ça n'est fini déjà, chers fans. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Junior Wendo Balobi. God is good. Voilà, village, il y a solo, il y a solo. Voilà, merci beaucoup, Jenny Afia. Au revoir. À la prochaine. Ciao.